Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozolanda ngai ngandeko na bino Simo Posho Lobito nzete moselu kataki rengundu kakamia munene tembesili bajalo bakufi bafoko mtipi bakufi lala lula la bulu yeke bataria bandeko na ye ndenge tomisana kukutana bino na ye to solola masolo na biso oyo na utu kozwa sikoyo bandeko na butwa lelo na nzela somo bandeko somo mabese koti nango kote nyonso na ye kotekela bino diske bandeko lelo tangu nazouta musala nazozonga na jivizi wana na jivizi na RRC idepite ke monika nde bato bazoleka na moto zoleka wana bandeko natala kaka ndeko moko bandako kota omoni kote ya tobengaka la mairie kote ya la bato bakana jivizi bayebi yango kote la poste wana babisi moko ezalaka wana etelemaka ebele wana kote ka ya la poste kote ya soko bimi na jivizi wana aucune indication à mairie. Nous avons net mairie. Bandeko nzoka ndeko na biso ya mwasi ndenga zalaka wana akina kusambela takina ba prière wana. Oyebi ke bandeko l'ami fidèle azalika a Jésus. Malamu za susute. Tangu natali makamsu tangu na lobaka batu misu bazoka bavanti na ba ope bazoka ya solo nzamba zoka kaka luku nazana nga na tante na yapo na sala bona loba to na loba mabe ya mutu bona loba nite bandeko to loba makamu nga na yeka koloba makamu po ete ya pe ngai na bino pe ba misusu boyeba kite nga na yeka na ngai te po na ya koloba mabe ya batu bona ya koloba mabe ya songolo pakala te oto nini bo soki to yeko loba parce que to poto sangisa poto kota na kimia omoni batu misu ba comprendre ka ote afingi na vérité te musupi na vérité za ko finga te vérité bazo biso ke yam se loko salaki te to yebisa opo o changer et ça ngolo ko finga te parce que misu ba pona ba mille congolais to kuma ko confondre likambo boy na sens wana pe bolimbi sanga ndenge na kataki mwa pona lobanda bwana bandeko ndeko na biso wana na to place ne sum se noka na mairie wana tozo kitaka nde to yaka batu tozo tozo ya poto matata batu baya po ba matata ba obi mapena na mairie wana nde batu baya nde lisole tsaki bazo ya wana nzoka ndeko na biso na ya mwasi abano yana nde na garçon na ndeko na mobali ayebisi mobali na ye andako ke akendaki nani veiller nde ka isalaka akendaki veiller mobile pas dit problème ité le ko ke nen okay veiller po akendaka na ye ninga abina nga mobala ondenga lobi wana lelo sakine lelo vendredi akendaka mingi veiller mercredi azongi jeudi siko tanga kozonga ayike susu vendredi abimi sikoyo na tongo na siko tanga kobima kosaba manevre na ye wana azongi donc na biso na pa mobali andima na ye nyonso bandeko eloko esalami na visible lelo bato bazolanda nga bayebi lisolo nazoloba na visible wana tsami na nini na ba après-midi wana bandeko soni ndeko na biso asopi boule ndeka mwatsi nzoka ndeka kendaka nini wana nzoka azalaka nena mobali garçon moko bapriaka na ye ka na église kuna yende siko mutu abimisaka ye akendaka siko kolala pa garçon wana basambelaka nena église wana nzambe pa alalaka te obikapa makambo susu nde yo ozokanisa boye nzambe azokaniselo mpe bo yaya ako nzoka ntango siko bango bazolinga baya po ye mobali wana azoya mpona akende ya kotika ye mobali mpe azokita na train bandeko bobala croiser bo veille yango lisuko ekomi ya ndenge nini yo wutiwa na wute mwasa ko beta munoko mais yo yebisinga ike veille na bino basambela soki na église boko yoka de solo abavandi basam église za soba kota ba garde nord wana yo ko bimana jivizi ndenge nini amoni na garçon moko wana
Mais yo garçon so présenté nga yo o fo na bino ndaka nza nzoka ba wuti ku ga mwana mosala utiko lala na ndako ya garçon na oyo ya église na ba bo tuna nga église ngo susu nini ade kuna lobaka depuis kipumba bolos ndi makambo église nini Bosta TV basambela hakuna moni makambo ngo sobo koti na Facebook na bokomika Simo Posho Lobito bokomona ya mwasi na lobaki wana na ya mususu peza wana botana na na tango partage soni omoni mukona lobaka makambo ya makambo ya église biso ya Bosta TV batumiso bayinaranga omoni tokokoka na ba makanisité nga jamais na kofinga mutu jamais na finga pasteur jamais na kofinga église aba na lobaki na bino bien nga bibotala na Facebook na nga wana na tango publier na ko publier ngo peta lobi botala na ba page na nga ito na nini na ko publier mwana mosala ndenga lobaki makambo wana na oyo lisusu ebaki sani église nini Bosta TV bas asambela na gaso wana ngati ko lokata ba bimisi makambo ko biso bilongise yebana talaka buto yebana na telemi na kwena bomba dika na zoyo ka bango na musika na telemi na ngabo na tena nga lokwa pito mwa ko lata ba masque moye banga pe ezate na lata ki pe monier boye te na tsaki mwa eloko noir na kati ekotwa mwindo benga tsu pona ko boa malili aba omona ngati na bi makalo kwa mwa mundela awa nde pe na sabu lokwa ka mundeli na kape mundeli mama mwans nebiso ndeko na biso na mobali modela si kanisa bibala mikuse nde basaka matata mama liano mbonga mutu musume ko liambonga mobala mukuse toko bika te ondira mate la garçona na mukungu na lobaka ngolika ngabi est-ce que na moma oyo na yibite bandeko bolimisaka na to est-ce que na moma oyo ba vie biso sala tala ndebiso mingoke komukauka bamama bato bakomi na bagrippe ni est-ce que na Bosta TV soki TV yango est-ce que baza na baveille yeba omoni nalingi na ngo kokota oprofondera makambo parce que yo mwana mwasi wana ozoyoka nga nabaki kana koleka nango na yebisa yo mwana mwasi ono zolobaki boza na baveille na mumu na yebite be église zo ndima veille parce que ndenge to komi boyi pe lisusu ba makambo ngo ba santé ko komi su ba grippe ko bien makasi bino mo boyebi si est-ce que église wana vraiment ya Bosta TV wana ezo ndima vraiment bato ba sala susu nini ba veiller omoni poni ko ninga ko bimisa pasteur bato mapendengo telle église ndenge zo ke na kombo bato to sakina bango na jivizi ba yibi lisolo na zobeta ba sembela na Bosta TV bango nyonso bandimi akuna mobala lobi papa esambeli ya mwasi nanga okondima ta akokosala nga buzuba nga motema nga bi azana ye mutu siko bakoyeba église te bakoyeba pasteur siko bozofingisa pasteur na bino to bofingisa église parce que église wana namoni esala bacatégorie ya bescro mpe batonda na basi na mibali bato moko bambruyere kaka siko moni ndenge yo lobi wana bakoyeba teke yo ke noko saki ndumba no soke noko lala na nani na mundimi no soke na pa na ye bakoyeba kake oyaki na église omoni siko nde et puis réputation église zokende bato balobaka bato bazanga ba inconscient bakoya koloba ote na finga église te nazobisa bino siko lelo lisusu ezaka na finga église lelo bato bazaki na jivisi bakoyebisa bino so bokuta na kuta bakobetela bino lisolo yango mobala zakolo obi ngapela bila garçon obi garçon ngo pe o ba ekote ngabi ba garçon so ba ibi ko yiba te yo so lalila mwasi ngo suki nande ba kabona kana porta no pa onkende chéri kende yo ke no ko ko memetine o ke no ko tireti na transport netele ba ko kota na yote ese no ko so yiba ba yiba mu yiba ka bonte mu yiba ya ko bombana yo so yiba mu yiba éclairage pour se ko sinyobi côté ya msumu ba na ko lekate omondiki nsa basala yepa na ya kanisa kia msusu mobala kokuta akomona me kola mobala moni ye basembela na Bosta TV na yibite obitango na zo kongadi tango na loba mbali boso ba misuba comprendre kingadi na finga kate na baki na biloka omoni
réputation église biso moka bandimi muto bebisa rango bana membre muko boko comprendre nga bolo balanga ta papa simu makamanda kolo bana membre réputation église soki bando beba biso ka bandimi muto bebisaka parce que lelo soki bazolo ba likambo église bakotala pasteur na bandimi na ye bakotala ka église nini parce que déjà yo ndongo soki nokosaka bongo ona nalalaki soki boye nazalaki soki wapi mais c'est que osala ngo banda kala sikozoloba na église ok ngai nakendaki na église nakendaki ko nini veye bongo veye yango bando kendaki okomisi na mobali wana nelongi mpe dessiner ou bien elongi ya dessiner ya kolekisa kobosana lere boyebi nde tozalaka bilongi yango esali mo banzela mbeto na esali okasa bakati mapoepoe abosalaki soki mpe esentiment ya mbeto na mobali ndi bando kobaluka na mbeto abosani na lere musala pe kuto asala ka de susute aliaga RSA fianga aliaga RSA mbala oluba wana siko ndenge za wana bato ba kolinga ba ya l'église maloba bato nde ba moni bino omote siko ba oloba ndenge ni bozo fixa passe tsoka pasteur batate ya kitoko makambu kito meba ndimi basa teti moko désordre nataleki pe ka fio nga bia fio pasa mutakopolo kopo batambuta lobi batakopolo kopo Ibratopiana mabese kota ki félicitations c'est le scram tata mapasa namoni makambo sali félicitations tala kaka mabese kota ki na parce que nyonso wana nyonso tozoloba wana eke bimaka ki mabeki bimapa pasteur nyonso oke osaki ndumba na yo oke okosala buzoma na bino na ye mondimi wana pona sikobo bosala réputation bima neti église ke église na bino kuna ke bino na bino bolinga babo soto bosala kango nzoka bato misusu bato pe ba innocent pe basala kana mais bakotsa bato nyonso na cas général. Fali Poupa, félicitations. Namona qui a félicitations vraiment. Boinde zalaka soli kama lambo za na pierre mukako soin. Ndenge c'est le paso qui ne bozo qui ne bien malamu. Tala. Osungili kama bosali. Est-ce que les cambo on ndenge bimio na ozoni ngape bondo ko loba lobebel yo bakangi yobo. Et ça des choses à la dictaire. Obio kei outi église na bino yani est-ce que église oke saka côté panté sur balobi côté ni na yibi peuple ces alakati la réputation oko bimati na jivizi ko langwa lo lango nzoko kena église azalaki na jivizi garçon se vendre sur ba côté kuna sur pe wapi na yebi na ngate bana mambo na sotala kana sima ngaji oyo nyonso soko moni eloko malamu bokanga data lelo soko zele loka malamu moni etsobi ma désordre c'est que malamu ezana kati kuna mebatu aso baby sa malamu na yo kanga datwa parce que pasteur batate ya rakito meba ndimi biso kaka mtozo sa ba désordre kuna catégorie no c'est ça batakopolo kope be bazali batu bakima biso ba mbongo pe bazali batu nyonso na ba masabi na bazakuna na ba pasabi na bazakuna bango nyonso na bataba dedwa bazakuna siko tanto ngana yeko lobawa na préciser bien et lelo sur l'église comme beba na ba mais so beba et ça bino mo bandi bo be église na bino parce que na momo ngana yebite est-ce que pasteur va ko ndima na momo ba to sala veiller na yebite bana membre na ko loba likam na bsun parce que na momo ba tana biso ba ko bi ko kosola ko mama ko kosola kutu malamu kutu mama oko sala kosuko est-ce que so yoka suna ba très ba kosolaka ata wapi mamozo ngo kosolo kangi yango kaka oso kosolo ko zoluke loko
mama ba yo ko mona mutu nyonso akoma okosana kosala lokola azofungola livre akoma odongola yo kokosola eleki kutu mama malamu kutu salele eloko mosusu to nini me kosola okomona vino nde ekosuka kosola kaka na to na train omona esika vino ekosuka to na badisi ozosanti ka mutu nyonso akoma otalo kosola ka mbala mibale omona mutu nyonso atalinga akita neti apusani kokosola mama eleki na mbongo asuka sanza na succès sakanala Patricia Longomba besangi yo wana tala mabe ndenge sekotaki Jackie kalala na Londres mona muluba makamuse bibaki nango toloba ndenge nini siko église wana réputation na bino bosala ngo ndenge nini moi salibala ozoki na kokosa siko obike boss église omoni me église soki omoni kaka makambo ekomo bimebele mabe komo kota na kati soki nalobi bomu nalobaka ngo liboso parce que nalobi po koma na système wana il faut ça déjà mutu ozaki mutu moko owuti na kinduma na libanda oye kokotisa ngo na kati. Est-ce que pasteur ba no kosala recensement yeba ke o azama oyo azandumba tani amemi biso nyoso nde toyaka kosambela ti mabe batu nyonso mabe na malamu tosanga na biso batasongi mpe tozaka kakuna bino bomoko boyebi likamwa ndenge ono bakanga yo mama bakangi yo siko na gare bino boyebi ndenge ezalaka biso batasongi tosa na batakoseka na batakotsola tosangani tosali dio na biso tobimika batasabina na bamasabina lola lulala Didier Lacoste mungongo bana kini abise kotaki Soleil wanga tokomona na samedi abise kotaki Papi Mboma nayokaki deja ozoya nazozela yo tala abise kotaki nango Église ezo réputation ezo bien bapona batu moko ba brouillère kaka okosala bosoto na yo eyeko mema na église okosala busoba na nga bande ko tango ngala yo keke oyo ga batu ko nde butotumba to église ngo wapi yemba mbali mboka bibo certificat komiko eloko na lobaka mwana mosana lobaki omoni siko makamususu et comment kota moi et salinga moi bien tenga likamo na utoko lobakala te tala mwana mwaso ba utoka ngaye kun akosa ke venzoka azaki na mobali na ye na minyawa bisoka za ko prier babia ya ba semba ndeko na kanyoso bakoma bandoki ngabe c'est mobala soko na koma ngamoko alongo na ba relation nyo ngabi soko moni mutuka akomi na ndeko sege hana ba problème yo kuteki mutu na bakamarade kuteki mutu na bandeko na olongola ye na ba relation nyonso poka l'église na bosa batalo bakabote biso ka mutu tsaka ba kisakata kifuata boninga ko kanisela bato ondoki boye me yisoki to lande ta damina yo balakina ya musu yoza ndumbe rara o ali kola ndumba mabe o sala kutu yo kota bandako bele ofutele bele okimana banyongo lelo kuma kobeka batu bandumba ku engala linga ka susu nini te mais soki balandelo zo sambela kuna oza mobulu oneki kunda bandumba Château Rouge bokima nino nyusu bokota kuna siko bino bokuma kofinga kaka batu libala siko yo amwasa libala ona sambela kana bosati okie ko luka nini paya mondimi wana asa babina bango batata kanzanda ngo tande bobibi sa réputation ya pasteur abatate ya kitoko Maman pasteur on peut dire qu'à 4 000 maman mais siko na yibito ezaka désordre makambo ango ngana eka ko yebisa bino parce que soki monika makambo comme zongela keba eme ileo na Londres makambo eza ko biba mboka eza likolo étage nana ko kita na yibite ndiko yango na yebisa bino mabese ko to oyo na loba di solo bat ba yebi onga na tumoni bisonyo mutako betela mutako akoyebisa mutu likamba se tumoni yango kuna basema na bossa TV tala réputation les okede
obiki na mawa bandeko na sele ko yebisa bino biso na juger mutu te o biso tomonaki yango wana na juger nanga mutu te mais toyeba esika tozokendele toyeba pa eloko ninga nazokende koluka pasteur batazoteya malamu biso tozwa makambo oyo ya malamu ya mabe batika bino bozomema ya malamu na mabe me botie bototo na kati ya nzoto ti siko lelo bolobani église ezobeba mpona ni bandimi bino moko pasta zala mayele o deuxième fois zala mayele église no bandimi no kaka bango nde bakobebisula église wana merci butu malamu